Mbote na bino banso bandeko balandi ya émission na biso mokolo mwalelo. Solo émission oyo esikaka nitolakisaka bino manaka na biso na calendrier négro-africain pe kobalisa yango na calendrier gréco-romain. Lelo na manaka na biso baindo tozali bongo mokolo mwa ntona mwa sambo na sanza ya misato na bopemi ya mibale na mobuka moko na tuku misato na moko na eleko ya vula tete oyo tokolimbola. Toza bongo na 7e jour ya 3e mois na kati ya 2e semaine na l'an 131 na période ya saison des pluies oyo ezali bongo kobalana na manaka ya bapaya oyo tozali bongo mercredi le 27 novembre 2019. Na mukolo ya lelo tozali kozongisa makanisi mingi na bandeko na biso bazali na mboka ya Beni. Esika kani bandeko mibu na mibu bazali kokufa kasi Monesco azali kuna oyo 20 ans yangoyo mission d'observation a observa kakaka to ebite na observation ngo soka sa mona nini pe ba desidaka nini. Ancien président de la République Kabila Kabange basengaka na façon nyonso tina discours na bango ya suka fin 2018 basalaka na tribune ya Nations Unies basengaka départ ya mission onusienne wana potina na yango na mboka na biso ezalité kasi to ebi ndenge nini bato bakomprenaka ete bato bataxaka de tous les mots et ba ONG soi-disant ba droit de l'homme compliqué makambo ebele pe interpréter na ndenge ya mabe. Mais lelo sikoyo population bango moko ba sosoli pe ba comprendre ete Monesco aza ko jouer rôle moko ya mabe na mboka na biso pe a décider ekende. Biso banso bandeko oyo toza na Beni sur place te. Toza ko sala nini pona ko soutenir action ya bandeko na biso. Po soki zalaki o CLC ko sala boye contre ba konti ya mboka o soki loko nini okoyoka information eza relayée avec force mais est-ce que ezali cause moko noble et juste pour vrai mungu na yebani toza ko sala nini tala oyo tokokai kokabola na bino na mokolo mwa lelo totombeli bongo mbotama elamu na bandeko banso babotama 27 novembre pe totombeli monkolo mantona elamu na bino banson kimi atata mokeli balongo pe bakoko ezala na bino nde tokutani na manaka oyo ezali koya.